fait un voto. Il me manque le vieux parce que j'étais habitué à Kotanga article mais depuis un certain temps, professeur un voto ne publie plus, je ne comprends pas. Donc je le salue là où il est. Oui, Toutaki na province ya Kwango, na Kenge. J'aurais souhaité, parce que je ne vais pas beaucoup commenter parce qu'on est très fatigué. Vous savez que Kalaming était toujours côté un espace Kassai. J'aurais souhaité que tu Kassai. Oui, espace Kassai, Chikapa, Kananga, Lodja. Bino. Chaos total, maman. Kuna déjà essayé Yindi. Oh. Mototo Alingaye ba amona le véritable, l'authentique, l'original, l'unique président élu de la République. Attention. Les gens président Bazaki nommé. N'engage pas d'ailleurs, il y a été confirmé à Biyazaraki deuxième, Chulombo Bazaki troisième. Donc le véritable président élu Nachika pas. Donc Ezako Yinda déjà. Est-ce que vous êtes sûr que Yambabino normalement? Oh. Soit vous êtes trop sûr de vous, mais vous allez trop sûr de vous. Sûr que Chikapa et Ali province ya Burkina Faso. Mabele ya Fayulu, mabele ya Congo, mabele ya Tchène Tshisekedi wa Mulumba, mabele ya Lumumba, toko nyatango pe omona descendre ya Lumumba prince penge na de Congo ballon na maboko. Na kati ya villa Chikapa kala mingi te, na kati ya Kananga kala mingi te. Lobaki na bino to ali prêt pour na ba élection, atana Boutou, nous allons les gagner. Parce que le peuple a voulu le changement et le peuple cette fois-ci va imposer le changement. Donc j'aurais souhaité que moi inimita pamba bande wata bilili pongana lo ba mingi te. On va suivre les images, redis-le à Dieu. Yagim pour tout, les images, on va suivre. En attendant, c'est la image, il y a quoi, on a Kenge, il y a une question, après, Sempenge nous dit ici que, suivons les images. Ballon, ballon, hein? Eh, ça loin, 5 minutes. Il y a le Adaming. Il y a le Adaming, 2 minutes. Les images parlent à sa place aujourd'hui, Prince Mpengue. Mais Ballon et Laksarani. Ballon et Laksarani était 2023 et que ça n'a bi nick. Et que ça n'a bi moko donc moko spit. Ballon et je vous garantis, gardez date à l'élo. Ndeko Félix Chilombo a kolokota mon affilé à Union Sacrée. Ça dit qu'à Koko ya ma calé. Le lien a quoi ma calé na 2018. Oui maman to kendaki to bandi tunu na biso na kati ya Boende plutôt na Lisala. Après to kenda Boende sika to na province ya Kwango après tu pana la province Msusu. Je peux vous le dire que les Congolais ont besoin du changement. Motomoka tuninga bia mais Félix peut-être va kende ki bayamba ki ye lolenge yoana na habité. Alanga nzembo moko ayemba papa wemba pour ne pas les citer. Alobaka était étalé les keseni. Étalé les bolingo, les agande moto étalé les kanda. Na étalé les mawa. Lolenge mo pe ba akay keseni. Akay ya mbongo, les aka différent na akay ya ofele. Oya Martin Fayulu les aller akay ya bolingo. Po to pesili putate. Mais partout parce que le babino beaucoup mi kotambola bozo ça l'a déjà pré-campagne na bino. Appelez ça comme vous voulez. Mais nous vous avions dit que Bisso et Lokomoko depuis 2018 Tobani Kolobana président Eli Martin Fayulu na président Adolphe Muzito. Tolobi Mboka Oyo depuis 1960. Ce hôtel même a exposé le motif de la Constitution. Et le but était 60 Mboka Oyo Mobulu ezana kati. Bitumbe na kati Mboka Oyo. Ba crise ezali nzinga na nzinga. Ndenge na ndenge.
ba crise yango cause na yango ya nini illégitimité ya ba dirigeant illégitimité ya ba institution lokola Mbosso Mbosso a route soki wapi Bouba Bambier président de l'Assemblée nationale en violant toutes les lois du pays. Félix Yemoko troisième na ba élection Kabila Azuye a nommé président de la République. Bon, na contexte wana yo lingi mboke se développer ndenge nini président par ici mandat na yesenge peuple accompagner moko ba public ki ba résultat awa na gisasa na Congo mba tout ça au moni un congolais le kola M. Félix Tshilombo abimi président moi na Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais kisasa ekoti matanga to monika ka 200 moto na boulevard azali koyemba kisasa mo mbatu batu baliete batu akufi na souci Congo bobimba matanga mais moi na mboka abimi président mboka ekoti matanga pour nini c'est parce que les Congolais ne se reconnaissent pas ces dirigeants et du coup ba Congolais bazana na distance na dirigeant wana et ba dirigeant ngo ba ye musala na bangali boso bazui ba se professionnaliser na kimoyi bien falanga yango moni mokonza mboka po wana zaki ba extrait wana po tout ça qui 2 meetings en 2 jours oh wana na bililo gi puta uti ko tiana zali ba extrait ya ba 2 meetings wana mokomona sika moka lobi na mboka oyo bana ya Congo na 2023 tango ko voter Fayulu ya ndeko combattre ba bengi kimoyi place wana bo mema ba biloko bo kabole déjà bato to kabula kelo côté maman ça la campagne déjà ce qui na yebiso que lelo ba congolais tant de commune na Bwende ba congolais ba bi Martin Fayulu to Congola même 1000 francs ata ko pauvreté na biso to Congola 1000 francs to sangsa mbongo na yo ya kotia candidature lisusu président il a tuni bango bolingi na sani na 2023 babi zonga lisusu kuna ba ko benga enkoba makolominei soki huru nde bako benga ekuna donc et loko na CP nango c'est que les Congolais n'ont pas oublié que balinga qui changement ya et tango M. Félix Tshilombo na Genève à l'obet le changement s'appelle Martin Fayulu je vous l'ai dit c'est l'unique Fayulu Azaki inspiré à se comporter comme un prophète un nombre de vérités tango le baguette le changement au Congo s'appelle Martin Fayulu Félix Azaki n'a raison na Bwende na Lisala j'ai vu des femmes me pleurer dire Martin Fayulu tolingi 2023 ozonga to Kongola mbongo balobaki a Fayulu akoma quand même pas mbazangungu Fayulu même mbongo afuta ticket ya bise ya lite tolobi na bango richesse ya Fayulu ya li peuple et le nous sommes très heureux to kolobema ka popularité te na moni monko abi Fayulu vraiment et tiena Tshisekedi da ticket la kenzungu kisi ya mobilisation to bite ya kisi et alinte ce qui nous a un projet, il va vous amener jusqu'au bout. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la situation qu'on a vue à l'intérieur. Et ça n'a qu'à tirer. Place Bokindaka, na ba intérieur wana. Est-ce que bozonga kapeli susu ko sala besoin ya bango, peut-être banzila na bango, est-ce que bozonga ko sala même courant. Est-ce que bozonga ko aider bande ko na bataille courant pas. Merci madame. C'est vraiment maman likambo yango yo wana c'est tout na moi de la femme. Tokendaka na campagne na 2018 bakonga baponi Martin Fayulu Félix na Kabila bayokani lelo bomoni libabe kelanda bango tino lelo pour na accord ya Genève bato bebele babo sanga to signaka Félix pas check signature Kamila check signature alobi oya ko trahir peuple alongwe na accord ya Genève ayiko sanga na Kabila opprobre kolanda yo ya chrétien na yebeto sambela ke pamukuna elo babengi opprobre libabe kolanda ye et régime Félix Tshisekedi ya régime ya na libabe parce qu'ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi accord, maman. Oh, ils ont signé. Balongo la signature. Juste, quand je suis allé Bantou, je sais respecter mes valeurs. Tant que yo tiens l'inza kolobi, li capote au samana baninga, au bimi na sima. Souka vi na yo et qui a l'oben kokoso. Pour balobi moi na balakista mon sapi souka se. Yo compléter ngai. Alors, donc nazongi, tant de quitter par exemple na kati ville ya Kenya. Maman, ma réalité, courant réalité, mosala réalité. Je me suis dit, mais tous les territoires du Congo se ressemblent. Le Congo a 145 territoires. Dans tous les territoires du Congo, courant réalité. Nakati ya Lisala, Maï réalité, courant réalité. Et pourtant, fleuve Congo ya pembe nywana. Na Bwende, rivière Tchapa, et Lingi Bwende, rivière Amunene. Maï réalité, courant réalité, l'hôpital réalité, monsale réalité. Au moins, na Tchapa kuna, président Elina, moi, sans phase à Kanango, pour na sa bananaye, moi, Kwanga, asomla ki maman tu as pas moi radio moko boy pona makamba échographie na mogeto la kanango Martin Fayulu atike ko za ta bourgmestre mais asala mostala
na société privée bon moment sans fan il y a un de foot à billet avion pour te voyager bon ba maman ya lisala to kende ki na moi radio communautaire to bi to tiki ba maman lisala moi radio communautaire ba ça alphabétisation ba maman po soke za ka Félix ta maman qui ba coucher pour na ba si ba na hôpital to to bité mon conseil na vision comme ma coucher te pour monter ça capable de ma coucher mais au moins ko former ba maman to mi radio communautaire to bi na ba mamelo ya l'Équateur to bi au banda ko te ba maman lo linga ni ko tanga ko iba ko tanga ko iba okoma c'est comme ça qu'on prépare l'avenir d'une nation quand on a une vision to kei na kenge to lobi tout ba jeune fille par exemple ba jeune mère en attendant tous à pouvoir parce qu'on a un vrai projet pour le Congo on a un vrai projet pour les 145 territoires il y a biso ya lité que non ne tout le monde qui va salir projet à 145 territoires ce que ba comme koluka FMI da financer yango mbongo ke wuta na ba droit de tirage spéciaux ba ba DTS ya FMI wa pesa ba payer ba na ba difficulté économiquement ou on a de ba cause de la lelopo ba financer une partie à 145 territoires ça dit que on construit un projet ça c'est pour occuper la source de financement quand on a construit on a publié on a fait la publicité on a fait la propagande après ba lobi bon ce que tu reçois mbongo va financer 145 territoires wapi au FMI pesa biso mbongo ba DTS c'est vraiment une gestion paléolithique et la République. Donc il y a beaucoup de problèmes dans la province Nabiso. Malheureusement, quand par exemple on est arrivé à Kenge, Nathalie Nabimbo, je vais voir même demi-réalisations à M. Félix Chilombo na Kenge. Je n'ai pas vu. Même solo il y a réalisation à projet Chilengelou. Même moi demi-réalisation à projet 100 jours. Nakati ya Lisala, na monyangote, nakati ya Chouapana Bwende na monyangote. Donc tous les territoires du Congo se ressemblent, tous dans la pauvreté. Et la population a fait ce message de Martin Fayulu. Toko voter les sous. Toboyi glissement. Et kosim bate. Toboyi tricherie. Balobi ba kostrive ba bureau de vote. Butu tino ba prévenir ce que bima. Ce que sengeli to tia 1000 témoins na kati ya bureau toko tia yango. Voilà mon salaire toko Martin Fayulu. Karamingi te. To ali na Mbandaka, Guadolite. Toyali na Chikapa, Kananga, Lodja, wana esika defendant le mumba pense penga botami. Kuna kutuna ba kufa ba kosekwa. Mokoto kitana mokonza mboka. Après toko otuna ngama kama Mbujimai. Mbujimai ya mabele ya Fayulu. Pour les véritables. Mbujimai ya li ville ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba zalaki icône et héritier na politique ya solo en fait en termes ya baïde. Na thème à constance. Martin Fayulu est un leader qui s'est fait tout seul. Mais au moins, il reconnaît que Papa Tshisekedi du Mulumba va partager avec moi valeur belé. Constance. Kobo la trahison. Donc, en termes à constance, Kobo la trahison, la combativité. Na kotiane en avant un peuple. Martin Fayulu est le véritable héritier. Donc, avant que nous rendions hommage, les Tshisekedi du Mulumba, quand tu as vu la Mbujimai, maman est dans la chaos total. Merci beaucoup. Kobo na Mbujimai, il va être les seuls qui vont monter Martin Fayulu. Donc, ne vous en faites pas. Mais nakosuka nako obiki ndeko Félix Chilombo ndeko nanga lobaki azali kobela et comme un frère et un grand frère à moi avec qui on a mangé ensemble te souhaiter bonne guérison. Nous prions Dieu à Sungaye akoma makasi pour tolingia zala en bonne santé. En 2023, Fayulu a changé beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Prince Mpenge. Comprenez-nous, mesdames et messieurs, il sera bien fait sa message donc à Kinara vraiment. Non, c'est moi de la femme. Oui. Vous êtes une femme, une combattante également, donc vous êtes une modèle, je vais dire, une femme. On a mon acte excellent dans Moussala Nayo et na moi vous êtes dédié à droit des femmes. Attention, ils ont moi ma putate et ressemble la moi c'est ma puta. Ezali moi te papa longo na cuisine ake na cuisine alamba ezali moi po na koyeba lolenge ndiko tombola moi si a dans la même droit que mobali pe moi si a olek kwa lelo il y a des jeunes filles qui se plaignent à l'université ba professeur baza kolinga bana basi ba koma basi na bango ba leka ba classe. Donc nous dénonçons cela na moi de la femme et Prince Mpenge na lobby na ko sa ngo cheval bataille nanga da je finis par mon numéro 081 23 55 500 081 23 55 500 ba fi nyoso tout o ba l'université nyoso za l'Inikine IPC IEC o ba former ba jeunesse ba o tout bazali menacé par IFASIC ba o tout bazali harcelé par les professeurs olingo le ka classe ozui na cours na yo te faut coucher na ngayo bimana ngai yaka na siège na nga ADD Congo ça non tenir avec l'enseignement na moi de la femme professeur nyoso to ko sala manso to bakangiye ba tina boloko parce que
On ne peut pas accepter que dans le 21e siècle, une fille a un maïele, tous les professeurs, il y a des professeurs honnêtes, message très capital et puis très important, en tout cas, coup de chapeau na yo. Nous terminons déjà maintenant notre tranche matinale avec le matin, mesdames et messieurs. Je vous dis merci parce que vous allez qui belé na baitando ike na bino po na bulanda ki matin na bino ya chaque matin na canal Kin TV lobby na présentation et kozala ndeko.